Gelor Boussol, la chanteur Gelor Boussol, na la chanteuse Karine Mokonzi, bakutanaki, pe bazalaki na manager, na kati ya château, la kisike, na kati ya dilour, ya Karine Mokonzi, oyo aza ko préparer, Gelor aye déjà, bakotia mweloko, to akobeta featuring. Pourquoi pas, basala, nini babengaka yango, babandela, allo, na kati, ya dilour, ya Karine Mokonzi. Pourquoi pas, parce que allo, ezalinde, ya ye, Gelor Boussol. Au revoir. Plaisir. Merci beaucoup. La famille. J'ai raison, il n'y a pas de problème. Je suis avec Il n'y a pas de souci. bientôt $20, bientôt donc. Manager Valentino. Obligé. Toujours 5 sur 5. Bientôt. Si. Vous s'abonner. Gelor. Boussole. Officiel. Officiel. Zamta liboso otala babetelo te. Ça. Manager bon va la site. Ok. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Gelor Boussol na kanisa akosala remix ya allo téléphone na kati ya dilour ya Karine Mokonzi. Gelor ndenga zawana na kanisa na lobaki yango bien. Awa quelques musiciens ya fali batikali na poto. En tout cas, ezali malamu batalisa kota Karine Mokonzi. Gelor Boussol ye lokola zalaka mayele mingi asali 15 ans na elle victime alobi te awa nasali 15 ans na orchestre moko nazala fidèle ebongi avant nasala eloko fona meka nanu kotalisa Boussol soki nord ou bien sud ekotala kote nini atie Boussol bisika telemaki mbala moko Boussol elakisi kote ya Orléans abule mbala moko c'est Karine Mokonzi la chanteuse yango wana bomoni Gelor Boussol bangwana bavandaki na big manager bozomoni wana jeune mais azali big azali costaud ba manager alors costaud ba manager ye basololi na Gelor Boussol a expliqué alors manager a comprendre ati diango bien akiti na pas la chanteuse Karine Mokonzi oyoyo a bete impact makasi na 2020 oyo. Est-ce que na kosi? Est-ce que na bakisi? Josiane Mondele. Est-ce que Nzembo Yembaki? Ezali ya Karine Mokonzi te? Soki Josiane Mondele ennemi ya Karine Mokonzi. Ayembi Nzembo ya Karine Mokonzi. D'avance boke de lukango musika te. Kaka video oyo eza na site nanga na cheki ya Josiane Mondele boko yoka azoyemba Nzembo ya Karine Mokonzi la baronne. Chanteuse oyo azoyembisa nabinemi na ye bazoko kokanga motema te tina kata net abimisi yango ye moko abure na koseka. Alors yango wana Gelor Boussol atalisi kota bien ayapa ya chanteuse oyoyo na ye soka ye na allo telefone na ye po bakotisa na kati ya dilour comme remix. En tout cas Gelor Boussol sikoyo allo ekoyokana na version ya Mokonzi musique parce que pa ya Mokonzi musique yepe azana besoin ya bato o bakoki koko accompagner ye azape na besoin ya bato yo bakoko beta featuring. Bien sûr Karine Mokonzi la baronne aye na musique oya 21e siècle ba rythme ba son ba biloko oyo nanu bo imagina te me bokoyoka yango. Mais nyonso wana ezo dépendre na équipe ya Karine Mokonzi na manager. Bobosa na pete oya ye mobali tigre noir aza producteur
donc Karine Mokonzi ndenga zalaka wana azana mobali na ye azasusu na monde ya musique comme producteur. Alors Karine Mokonzi yango wana Gelor asali rarité ayepenza bisika ya malamu. Boka mwatendengi bokomona Gelor Boussole na etali côté mususu te, etali côté ba musicien bazala na quartier la tete, etali pe côté ba musicien bazala na tous les deux wengete, etali pe ba musicien o bazala na isoto molende te, mais etali mbala moko direct pa ya Karine Mokonzi. Boye bake Gelor Boussole ayebi yango malamu. Même tango azalaki na kati orchestre o ya victime, ya elle victime, toujours kuna bazakotala Karine Mokonzi. Alors tango bayaki na poto ko vando bavandi tambula yoyo, alandaki musique ya Karine Mokonzi, alandaki histoire ya manager ya Karine Mokonzi, alandi la maison bisika Karine Mokonzi azo produire biloko. Yango wana Gelor Boussole soka pusani pene ya Karine Mokonzi la baronne. En tout cas, asali choix moko ya kitoko. Ba oyo pe bazali prête pona koya. En tout cas, pa ya Karine Mokonzi, la porte est ouverte. Jardin ya château est ouvert. Alors yango wana boya. Ba paquet ya tigre noir ezape ouvert. Akoyamba bino bien ye moko producteur azamutu azana ba monde presque tout. Azana monde ya musique, azana monde de sport, azana monde, azana ba monde. Sans compter ya bon, wana tokoloba te. Tigre noir. Ay, molema. Motema. Nazobosana oya liboso kotia soki pe mo et comme phrase soki pe phrase en tout cas nazobosana na komisi nzambe ndenge na bosani yango minute oyo mais kombo ya pas Feli Tigre Noir comme producteur wana na bosani yango te, comme mobali ya Karine Mokonzi wana na bosani yango te, comme atiki porte ouvert na ba musicien balingi baya kokota na kati ya chez Mokonzi musique to ba collaborer ou bien basala featuring wana pe na bosani yango te. Yango wana soyez les bienvenus oyo nyonso bakoya pe Gelor Boussole. En tout cas la boussole na yo eza kosala vraiment kitoko. Merci na ndenge opusani pene ya chanteuse na biso Karine Mokonzi la baronne zalasir okozala desite pe na kanisa ozosolola na big manager ozoyebake oyo azali costaud ya ba manager na soki si awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger. Donc
bakisa moto alongola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.